Oui, oui. Comme Mona, Baomi quoi. C'est ça le problème. Répondre. Et puis, il fallait que l'eau Boma Bango là, laisse-moi le dire. Les alliés, vu que la première dame, il y a Morgan Abisso, entre autres Maman Olive, l'ancienne première dame, a soutenu un artiste. C'est une dame au grand cœur, a soutenu vraiment un artiste. Et qu'on a peut-être un sillage Joana. Des Monique, bon, ça va. Comme Nakuta Narana Mokondi, Maman Denise Paye, à soutenir, à soutenir tout ça. Comme on a Kenarana Mokondi, alors on dit, hé, papa, maman, tu connais un bon bisous de ma tête, bisous, mon côté. Il y a Kenda Kuna. Eh, Nania Kenda qui n'a pas de il y a parce que quand tu es comme moi, pourcentage. C'est ça le problème, Siko. Neti bangonia sa mutu asaka liste wana. Ayi bisanga soki ya solarana Anita Luambo. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est donc qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala nga vio Toyibiki accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Boboto, Bondeko, Nabandeko, nous sommes plein des acteurs. C'est l'émission EP Sabino d'information, cadeau dans le barreau, nouvelle tendance EP Sabino d'information, il y a artistes et comédiens. Et là, nous sommes à la autour, il y a artistes et comédiens. Tout ça, la réforme, éclaircir, Bamakambo, Oyo, Bomona, on est qu'à flou, suivre photo, benga artiste, to benga rabino artiste, to kendara, moi, mouké, mousika, peu de cola. Voilà, nous avons l'actualité à Igor 2 minutes, star en ligne, to côté Bino 2 minutes, Mbalamoro. Pour nous, Sabino, que Bino ne besoin pas patron. Bino ne besoin pas choix, invité au travers des commentaires, au travers de au travers WhatsApp, sur routine, il y a la biso invité, c'est bon. Mais comme tu as rappelé, moi, ma soeur, un des spécial dans la mon plateau, j'espère que ça parmi les répliques où là, l'émission plein des acteurs. Alors pour Nalélo, je suis avec un, je ne veux pas dire que je suis avec un artiste comédien quand même. Hein. Lui, il est présentateur au fait. Il est comme moi. À ça, la émission, il y a chronique théâtrale. Son nom, c'est Blaise Kinsala. C'est rare, au fait. Hein? Comme on a un homme, il est avant son apport de... Ça a une émission, il y a un artiste, peintre, sculpteur, tout ça. Mais comprenant que ma culture peut être la bien ma théâtre, pèse la maramuna, on est PV maramuna théâtre, et la maramuna. Alors, merci de nous faire confiance, merci de maximiser encore une fois. J'aime la émission, surtout dans les besoins qu'on a s'abonner, tu 60 000 ouana, tu fais 100 000 ensemble. Et ça, bien ma casse,
Je remercie mes partenaires. Bino ne monte bossa la raqueto ça quand même hein. Ma beau pembe non oh non ça va bien été. Bino ne bossa qui ma beau za pembe là je pense directement à Tété Yondo. Tété Yondo moninga génération nangate ma copine depuis la France. Je vois également à la grande dame, elle a bien fait maman surprise. Nanangabe, maman surprise, la maman de Gémima, Motema ya papa Alain. Donc Nanangabe. Je vois également l'excellence, Monsieur l'honorable René Kabassele de Bruxelles. Monsieur l'honorable René Kabassele de Bruxelles, je te salue. Je m'en vais directement à présenter les binos invités Nabiso. Naye les lotos solo ni marambo état d'artiste comédien kaka. Ah na plateau na Michel le mamba musicien et côté Michel Lèvre. Grand saoudien. Na plateau le mamba musique et côté kama mamba artiste comédien. Voilà. Bleskintal. Le mannequin de la presse. Fallon Bito dit la suprême. Et il y a Tongo. Il y a Tongo. Mbote maman. Mbote papa encore une fois. Au fait, nous tous là maramba artiste et comédien. Au fait, nous banano choix ya au Zara journaliste on va tenir ce choix na ya au Kangmara maramba chronique théâtrale. Bon en fait, merci Fallon reporter choix na yo. On a passé pe na émission na yo. Et soit pour aller droit au but, soit c'est vrai que ça fait 13 ans dans le monde de la télévision. Et tu as une chaîne de ensemble. Et mais, parce qu'on a eu ta beaux-arts. C'est l'académie, on a des artistes, des plasticiens, des peintres, sculpteurs, métal battu, mais c'est fait que, avec notre DG, qui est Bambichin, toi, à le bon, les Congolais, les Kinois, les Lingini. Parce que quand on ça voilà ndé ngondé likambo ba kosa la babilo ko wana ya ba plasticien le peintre ils a plus babilo ko yo et même ata na Congo hein bato basomba babilo na ba mingi ba acheter on a ba mingi za expatrié oh biso mo bana mboka balingi et art dramatique donc théâtre pratiquement et tout à l'heure bon ça va vu que l'expérience est ali. Et puis, tout ça, dans ma relation déjà dans le monde, bon, on n'a pas le choix. Tout le monde a surtout quand il y a le monde, ça va. Mais Blaise a gros salaire, on a une bande au salaire. D'accord. Alors, il y a une facilité, les comédiens, il y a une facilité. Bon, les comédiens, il y a une facilité, oui. Et, en général, les comédiens ont une facilité. Parce que les comédiens, ils valeur à presse. On a une émission à 10h, on a 7h à répondre au président. Il y a une valeur à presse. Il y a moi, je suis cassé bazan à rater. Il y a une résistance. Bon, donc il y a un ça c'est mon question bango biso rosa sans biso bango bango mais toza ba partenaire to sam salama encore alors théâtre ngota ngokoti je pense que j'aurai temps au tala papa mangobo j'aurai temps au tala papa de fait sans souci au kilimo bimba j'aurai temps au tala papa takinga on est sûr que wana malgré basé belé na théâtre ya lelo à Isambwa différence dans vos années Fallon différence des âmes makas parce que différence na rôle bezali que et bango babane ko sala musala par passion. Zaki mutu pena za ma vocation na ezali azala acteur autre que ne direct za acteur ou actrice. Bango zaki bongo lelo yo mingi baye par ba intérêt moko boy. Asala na elo te. Azali va na ndaku. Bon amoni peut-être que akomo kene na ba âge moko bondire po na e vie et break et telemi wana. Bon na rosa nini bon comme master on a filmera bien. Comme dans le groupe, on a un message, toujours recruté. Bon, comme on a un display, ils ont normal. Mais le display est normal, mais il y a des problèmes. Il y a des acteurs, il y a des lots. En tout cas, on va rivaliser entre guillemets le cinéma ou les pays étrangers. Mais on va passer na Katia Moutou na Bangonde. Au Balobaka, na itunde sika bakunda yeye. Na mutune sika bakunda mayele. Ne kuna vide pena. Dès lors que bon ma acteur na biso ya de langue. Ba film ba produit ba film be to comme tal sur YouTube na biso et ça chaque jour on a rappelé ndeti ngana mundu na sabona nanga. Ngana bolo ba te ko to so parayote ngao to lo bana ka to simba na nini na sabona mun ka pankadado ba message ya YouTube ko ko na téléphone plus que ba message ya WhatsApp. Ora j'ai ma tondo le star Boaki. Sinak TV Boaki. Fanny Masudi Boaki nana Boaki do
Et comme il tellement belé, moi je pense Bactère, bah œuvre tellement belé, tout quand tu dis que non, ma différence est d'aller. Œuvre, tout le monde en lélo. Tout le monde en lélo. Tout le monde 10 ans. Est-ce que tu as biso tango ba osala ba peso ko la monan tusu. Monan tusu pour une bateau ba yebi yango et salama cheko ko na ngai na le faubourg na Matonge et pas te dit Kinsala. OK. Ba sala monan tusu kuna papa na ngai a joué comme acteur T. A joué comme moi na musala na piscine. D'accord. Vu que dit Robert, bima biso la piscine ko na piscine ndako te dit Kinsala. Mais monan tout ça fait combien d'années? Bango ba osala ba chaîne on tangi belé ba osala ba film ba zo lancer chaque jour en ligne. Mais tous la bango dans 10 ans est-ce que ba film na bango wana moko bazangi na boy na buto boy te neti ngai et Ursule contre Pechanga na zo ten otala ngote mais seulement que et ça là écho. OK, tu vois et ça on a ba chaîne ba film ça que et ça na mais ba osala nde biloko à la va vite ba sali lelo do buka lelo lamba lelo et ba otala lobby na bango te c'est ça bango nde makambo mikolo. Ah donc problème na bango nde comme bazo baza trop sûr na bango nde neti masama lobaka ba kenda rapporto ba yeba nyonso donc yepona comme kenda rapporto au PC conseil te o expliquer le te donc yepona comme kenda rapporto donc akena kuta na nzamba yebi nyonso donc le rezo ba bango yango donc ba yebi nyonso bana besoin d'explication te bana besoin de détail te bizana bacteur ezaka okuta ina ya olobine likambu facilement et que oya ko baxela nga en plus na ko tant exemple quoi neti mdoko là Elise Salomo. D'accord. C'est une sœur ou que malgré tout ma kamne nyonso mais soko yibise ngapa na vraiment vandi pena bando et puis explication ya likambu bayoki Jérémy Maton oh tout le monde ba bi que azalaka direct arana gante que oya ni te so likambu pampa mais ko vandi likambu Kinsala côté na pena za bobo bazana bango mais oyo soit disons bazu ba galant ba commission maréchal te mais yo moko mi commis maréchal mais maréchal azara moko maréchal sans souci yo moko mi commis c'est ça le problème donc ba comme na niveau même que bazo boya même presse oyo accompagnera bango oyo accompagnera bino parce que selon le rumeur selon ba source na bito ba source ça na biso fo ba journaliste d'investigation bazanga raté kili les lo ba comédien to qui basu décision un groupe de comédiens basu décision ba les questions na télévision c'est parce que émission na bino ponga émission na connaître émission na bino ne to créer ba rancune entre ba artistes et comédiens soit ba polémique et tout Fallon ba rancune on les a créé parce que ne on a bandé ko lo bana libandeli tozana ba bazana ba barrière te bazo kumbana o iza ya kati ba yenango ti libanda batoko là c'est vrai qu'on a début le baki to ba musique te mais na ko kene moi pas d'interrogation moi entre parenthèses oui Mutoko la Koffi Olomide c'était un grand ami il y a Mutoko là et Manda Cheboa mais je me rappelle na histoire moi parce que Manda Cheboa son fils que je salue Manda c'est un ami Aloba, azo expliquer bi Koffi Olomide y a un plateau ya RTN OZRT à l'époque. Mais Manda Cheboa comme alata ki culotte. Manda Cheboa en plein plateau de la Koffi Olomide ici na kotati. D'accord. Mais est-ce que lelo yo pena na ki lelo yo bango ba artiste wana comme to komi ba camarade. To komi moko ça les remarque wana metanga kei. Mbala mo manqué oti. Mbala mo fini yo. Aboko yo ka conseil parce que y a za danger yo ko lo banele roté. Pour le na plateau entre guillemets a oti que le moi 100 francs. Mais est-ce que 100 francs sont petit pour calcul pour nanda na ngana vandaka déjà entre guillemets moi j'habite Mimosa muto ayebi comme Mimosa donc na vanda na pa nga il y a un salaire te que pour muto na pesa mambo tu et ça parce que na makamuna na ba relation na nga ba bilo na nga zo permettre que na mi prendre soin na moi petit moi carré na nga na zala mais bango siko ba comment na niveau wana pourquoi ba comédie comme en fait na nga na makambo de makala que musicien boyé aza na ba journaliste boyé mais le comme dit ba comédie ba comme ko luka je sais pas ba dominer presse ba comment influencer presse tout ça quoi envier ko yoka soit disons ndenge ba misusu bazalaka ba koma bongo entre temps ba biloko eloba mara na télévision eza biloko ezaka réalité oh explique-toi donc pona bango ba mona on dirait ndenge ba musicien ndenge ba politicien bazaka ba kanisa on dirait to yoka o ba musicien amone la musicien on comme bimara na journaliste wana a commissaire bureau na ye donc bazana ba preuve te ba yoki yango bongo bango ba kanisa comme ça to comme ba leader to comme à peine à niveau wana bêtise ça c'est que il y a des journalistes aussi oh ba nimi ba s'adhérer na buzo ba wana ouais animi avant di boye et quoi arriver nango na vandi boye
et Moutoko d'Acosta, Abi, tu vas ensemble, tu mélanges, ah, qui ça là? Nous sommes à bimina somba crédit. Qui ça là? Tu as un peu crédit, c'est un ami. Mais bah, tout ce que comique, il y a Vandi, comme un mallette. Ils en ont bon, donc yo po na yo, au tigre que journaliste na yo, que journalisme na yo, bref, comme petit habitin dans na yi. Il y a comédien. Il y a comédien. Ah, tous on a péco, alors. De nos jours, est-ce que tous on a péco, tout le monde qui comédien, on a ma boqué. Donc Ngables Kinsala que je suis, après avoir passé 5 ans na Boza, na bando ça la télévision. Yo tozana na bengi yo pour la télévision. En dehors il y a une relation moko boité to tellement na siminja na kei. Mais mbalamo boyo o tchelanga pina ba bloga ba WhatsApp o tchelinga emoticon wana akolu bana okete. Ata bonjour, comment bonjour mais atelo. Ouais, comment le bena bonjour naza boye bona tout ça na émission bonabo. A tous à occupé. Ma tchelinga emoticon ya OK. Oh ya moi habiter zo comme on la. Habiter et puis même te ba benga emoticon et même pas. Comme à mon ango bacheli yango na kati wana ba WhatsApp acheli OK to mo boye ache motiko na kanga munoko wana o kanga munoko ndenge nini répondre ngai est possible te oui comme mona ba omi quoi c'est ça le tangi ma répondre te et puis fallait ne logo zo boma bango sous là laisse-moi le dire ezali vu que ba première dame ya moko na biso entre autres maman Olive l'ancienne première dame a soutenu un artiste. C'est une dame grand cœur à soutenir vraiment artiste. Et cause à la peut-être on a sillé Joanna. Des Monique bon ça va. Nga comme na kuta na rana mokonzi. Maman Denise Paye a soutenir action tout ça. Comme nga na kendarana mokonzi alors on mi papa maman. Tu connais na bango biso tomataki biso moko. Yebo kenda kuna. Nani akenda na mutuka na ye ata. Yo kasi parce que côté combo poser bakata ko pourcentage. Siko c'est ça le problème siko. Neti bango nyonso mutu asaka liste wana. Ayebisanga soki ya solana Anita Luambo. Ayebisanga ke ye akopera na Anita Luambo to na feza mika. To madame Gel Kanam ya otia komo na ngai en tant que qui. Aza comédien. Aza comédien ça la liste mamba ba comédien. Na otali ba journaliste ya otia komo na ngate ba otuna eteke na ba journaliste parce que ngane déjà en face. Yo no senga pardon te ko. Ya. C'est ça siko problème na bango to boma bango ngo. Faut tonga mi. Donc comme catholique donc ko kenda ka place mo beloko comme église catholique atabino. Donc problème na bango eza yango na comme ebika kuta na kana mokonzi. Mokonda tout na kaya tchakeli ya tchakali to mais c'est une femme qui est généreuse. Ça ne veut pas dire biso tonto vana et puis on a yepé boya maman na sala selfie na ça seulement parce que ngana suka na musala na ngai de manatu nazak journaliste culturel nazali journaliste politicien te nazali politicien te pona lukana et puis na mondo ne comment ba poison on a pas là na ko ba proche moko be polo bina ya poison na tika yanga bana na ngaba mapasa na ngaba zali na tika bana ngate na tika famille na ngate. D'accord. C'est quoi le problème na bango yango? Est-ce que de nos jours bah émission moi je me rappelle à l'UNA par rapport il y a bah différence entre émissions ils ont ba disco forum ba vidéo forum ouais ils a que na disco forum ils a la ka beauté tant tout nzemboya éducation ba to bazawa na sorti yo moko sa critique pourquoi artiste a lobela ki boy est-ce que ils a bien té ah tos ya TIT ah sali boy est-ce que de nos jours ba presse et qu'on dit ça la critique soit analyse sur ba œuvre ya artiste na biso. C'est ça problème est-ce quoi ngani ko sala ngo to ko kisa ko bangela déjà mais nous boza bo lekana ba ina wana ke banga na ibi falon fumumbuku muto ko ba falon na moni falon lelo ache tanti te falon fumumbuku fumuchiki mais seulement problème to ko boya ko sala ngo parce que ko banga comme on liste ko acteur wana to sala ka musala pona bango mama nga ba commenter to sala sikoyo to loba les naloba qui ont bien ils ont l'acteur au bayamba qui bien ceux qui muta sali alobi asali mabe to critiquer pour na to bongisa d'accord tant yo au sala critique bongo et comme moi on sala ce que émission na bango ezate ce que tant on a sala émission na binoté sangana c'est que na kene na politique c'est que na kene na ngai na santé or to qui na na culturel il faut na yambaka bango donc on a critiqué bino eza pour lobby de vendre tout ça les réparation ya ba erreur ezalaki mais bon ce que tant bo sala bongo yeba ko côté na liste noire comme payer bloqué sans raison yé comme aussi problème na moko bo se sentir lésé yé moko ba mo contaminé virus wana baninga corona mbala moko corona mbala moko donc yé moni et puis pire encore à cause de problème na Blaise Kinsala facilement lobby nango Nadine Deka na bengi ate na le kananga te
de notre bureau après ça sangi sibino et puis se permet à ça comédien ben émission spéciale tout ça la rapport na bango mais mon est lobby qui n'est pas mamile là oh OK c'est vrai que ça émission on est à écriture en général mais bozana o ya bino approprié tir c'est ça la dimanche mais boboy ko ne pas tir c'est pour nani pour soi-disant boyokaki pour bino basi bozara pe na makambo wana msuzo mobali na mora solisa qui tire c'est bien solisa qui parle bien rancune professionnelle je pense que ça doit être géré traité d'une manière professionnelle pour na plateau na tout noter mobali on a vendre bino bovana nenda ko comme non tout noter to so maramba TV maramba musala yo jusqu'au rancune wana on latisi batu nyonso au contaminé sans cache-nez donc c'est donc zo ma bangonde yango en tout cas ça fait vraiment mal est-ce que film oyo nzambe na bibeli nzambe mikona biso lelo pollution ya ba journaliste au fait ba comédien ou ba komi ba journaliste analyse nous anini par rapport à ça ubi na yamba na sala émission moko na acteur moko permet moi na tanga comme il poye na tanga na ngako muna non y a pas de souci to suka na WhatsApp to kuta na face to solo na yamba Jerry matono na tuna Jerry ndeni ni yo pour comme journaliste abina ngai Blaise mukolo komona ngai na kuzu micro na remplacer musala na yo c'est que na so Jerry matondo te c'est ça être professionnel musala na yo tikala na musala na garder bande na yo oye comédien ou bien comédienne lobi nango comme journaliste siko biso nyo siko c'est que biso plutôt comme ba comédien ya ngwana delikam plutôt comme comédien ça arrive au cause amsu ba ça la pièce moko ba lobi bon ça va pièce wana et c'est il faut journaliste moko pour te jouer rôle ou ya jouer wana ezali to royer pas journaliste donc aujourd'hui c'est pas un problème tout le monde a ba célébrité minene ba sala yango d'accord mais ngolo bateki que d'office yo mbala monde ozawana et mais yo motas ko na ba rancune ezala na monde na bango wana on a dans la groupe Songolo, na groupe tel balobana raté, yo comme journaliste, mais pas groupe wana ba yati. Ba yati parce que des choses à comédien déjà le président Nabino, na président wana ba sola raté. Et le organisa makasi. Tout ça sincère, ba œuvre ozo bimalelo tongo midi pourquoi? Tori ko za na honneur, Blaise Kinsala oza par exemple un manager au Memango, atana A+, au Memango, atana TV5 Monde, soit au Memango. Na concours mo même ta œuvre ya ndeko moko o peut ba vie pe belé ba nombre de vie exagéré na ba commentaire Blaise Kinsala en étant manager ko mais mango penda par rapport à ça même featuring na artiste nigérien moko boye film moko boye tu es prêt à le faire bon, il y a quoi assumer charge je dirais pas non ba œuvre ezali ba œuvre ezali ngo moko mi bali mi sa tu ezali ngo bazali OK ba ça musala pena que ozui pena bo OK mais ba tout fait par rapport à voilà. Et puis pire encore, au moins il fallait, moi na musala nyonso, ezana bato yo, ba procureur, ba bandi yango, ba sala makam. Parce que le problème na biso ezali que ba oyo ba bandi surtout na comédie, ba oyo ba bandi, bon, ba c'est vrai que ba maman mo pepe bangote, na ba oyo alelo yo, ba oyo ba sala makam bango, la plupart baza bato oyo, bazuka a chance. Azuka a chance, mutumo ba misi moi 10 000 na eche, mutumo ba misi moi 30 000 na pesi, mais en soi na kati loko ezaki. Parce que bah oyo bah osala musala ya bien bah peut-être chance wana te donc facteur chance n'est jouer na bango oh sikoyo ngana kena osala casting ya publicité moko OK to komi na baninga mususu ya ba journaliste mais journaliste moko parce que je suis honnête elle a plus connu que ngai bah zoyer kaka parce que ça na combo déjà d'accord oh entre temps mukolo agence wana ndeko na ngai yepo na bengano ya Blaise Kopango ya osala mais ça y est encore l'agence maison ils ont produit ça y était OK ba principe so texte to saline maramnyo sommet et comme il a dodo banda boy mukolo agence mukolo maison on a habité on prend tel acteur au moins le réseau bon parce que ozo étouffé baninga non comme il y a ça là déjà pe ça baninga chance bon découvrir peut talent o ils a caché na kati na yi problème de siko yango na dans mes questions na yo c'est très difficile ya kozwa a film moko boye oyo acteur moko boye soi-disant ayebani vraiment te masali film na bien OK nango parce que même bateau bazalaka ba soutenir bango wana ba boya ba tuna nani azana kati OK nani azana kati o nani azana kati o vie butu bazana kati ah wana c'est bon mais en temps comme bazana kati te mais landa histoire landa est-ce que ba respecter timing ya cinéma parce que l'autre comme un système à timing tout ça ba timing
est-ce que na script na bango ils a respecté? C'est ça le problème aussi dans la bango. Donc comme te kotaka na mona ngona brouillé autour moka dit est-ce que tu as bobanda bossa pièce ba pièce au script OK na te biso monde na biso improvisation za makasi. Oui, c'est bien. Ils ont ndenge ba congolais ba lingi. Pour ba ndeko ba landaka bino la plupart ils a na fingi mututé en réalité ils a bateau bazara na ba li campa ba nini vraiment mingi bazara mingi te. Alors bango kuna batala ba chaîne moko boye quelconque pour ne pas citer le nom. Ba batala biso nyonso ils a petit peuple. Même biso na télévision na biso. C'est le petit peuple on to koti na makambo on to landa lokolo wana. Alors comme bango mutu ba otala biso wana mais ça bango pe biloka bien. Le problème ils ont se poser ezande wana. D'accord. Et là ils se poser ça. Donc difficile même la producteur moko boye o ya robimisa million na yembongo ya cinéma moko ya acteur moko ayebanité. Ba boya déjà. Oh yebani pe moi mokete. Oh yebani pe moi mingi wana soit disant ya yebani mala moko na kati pe kuna fond. Contenant nde yango problème. En tout cas, en fait le bac il est l'autre. Revois ma situation. Papa ça la vie qu'à moi Bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali opasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa salabika mwa yaya nasimbali pamboli nanga na tato lelonga na umela na poste yango ezali prophétie certainement ekokokisama na umeli pe mingi na poste salabika mwa ekokokisama tango ninyo simbola loboko revois ma situation yaya na ngai salabika mwa Daniela consultaki prophétie à Jérémie délai à délivrance à bana Israël et kokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours et les premiers jours et anolaki salabika moi revois ma situation yaya salabika moi kaipe na koti mabondeli mingi na komona elembo te yango ninyo salabika mwa yoponaki Gédéon nakokangola bana Israela papa atiaki bilembo pe amonaki loboko na yo ngai mpe natia bilembo na baveye jeune priere papa nakomona eloko te salabika mwa yango ninyo revois ma situation nga nalembi situation oyo nga nazana yango salabika mwa yawe sembola loboko na yo na bomoi na ngai yeswe j'ai assez longtemps demeuré sur cette montagne salabika mwa yaya revois ma situation yaya salabika mwa aipela koti bajene priya papa na lembi kutuna moi na koluka elongi na yo ya okosala te na umeli mingi na poste yawe nazomona eloko te natiaki komi expire salabika mwa Joseph alibota na ngai olobaki serrer la tête non la queue
olobaki nakodefa te kasi nakodefisa obakisi tu as un plan de bonheur et non de malheur pour moi olobaki je serai renommé jusqu'à l'extrémité de la terre papa wapi yango salabika moi maloba na yo yango nde olobaka ekokisamaka papa kokiselanga mpe na tatololonga yaya oh yaya revois ma situation yaya nango ya mobale elomba fami na ngai yaya nango yengambe napesaka badime na bofronde